Salanda tezoloko ta papier, elenge ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro. Biso nous sommes à partir de l'aucun de la matinée tout comme à Kalake. Au cours de la dossier d'année, n'a poussé pas. Parce qu'il y a un problème dans Kofi pas qu'il dit qu'il retire déjà plein na parquet mais tu comprends que ton monde tout que j'ai plus que ma bakena. Baké parce que bon faut une bonne côté là on est compliqué. To yebi penza te pas Kofi les réaki lobby à côté qui bazaki na magistrat biso to yaki to zaki na quelque chose na biso to kai ko mais tout le monde bazo devait biso ti tout le monde ka ba mutu ke ba meme bakena. Vraiment aux hommes sinaye ou à marié qui a moi sinaye le no bosé la Kofi lo ni de tout à l'heure. En tout cas ils ont bien ce qui nous ta reconnaître ma bien na le ko la ken bien reconnaître ma bien na ngabe na sengi bolimis na par na Kofi al papa Kofi al misabiso al misa ken piana. Vous comprenez les émotions à Koka. Vraiment. À l'unisaïe, les temps nous allons éviter dans quel lieu nous allons. C'est comme dans la prison qu'on a évité. À l'unisaïe. Voilà, nous avons la bande de Koyo. Basutenaka pe de l'obsoken puis na libanda mboka surtout mingi bandi se plaire les missionnaires qui te parlent oui ça va nini ça va la potonyos. En tout cas pas me console la vie na pas signer pardon na pas mon et puis va soutenir quel piano. Merci. Voilà, état que femme Zakari Bababa souhaitant ayaki nini alobaki pour la intervention naie pour la déconnecter pienne ou ken plutôt oyo abunda pe belemi pour naie Zakari alobaki nini. Voilà, merci tout le moment. Ok, merci beaucoup maman. Mbote non maman. Ok, merci beaucoup de yebi yo oza maman ya Ken Pia. Pour Ken Pia za moko ya baninga na biso oyo pe vraiment tozala kine na parquet depuis le 8 lelo. Na ebité moi un mono kaka o ko yebisa monde ntio bazwa kato ya kolanda biso pona mwana o lelo azali soute na minute o Ken Pia ke prison. Oki kolobani pona monde ntio ezwa kato ya kolanda biso na musalo tozo sala. Ngana zaka nene esengo mingi ndenge mwana nga Ken Piana azaka pembeni ya bango nyonso ba Kofi bango nyonso baya na ye po aza mwana muke bapesa ye mayele aye bandenge ya kovivre po moto azwaka kaka nsima ya mutu mosusu mais soki asalaki mbeba image wana mpe basengaki bolimbisi mpe ezali me balakisi yango mpe na parke te mpo nzambe azoloba te kisexise ndenge nini bakwakize moto oyo asi asengi excuse asengaki yaya na ye bolimbisi ngai mpe mama ona bota ye na oki osepela te te mwana na ngai aloba mabe bongo na epesaki nga mpe pasi makasi nalobaka na ye mpe na ndako ngai na bayana wana osalaka na bango wana kotangaka bakombo na bango te me nayebi te soki satana nini soki nini oyo ezolanda ngai nazoyeba te lelo atikeli ngai mwasi na bana nayebi ndenge na kosala na bango te mpe mikolo nyonso oyo nazobela nazaka nabimiki kaka na hôpital na likambo ya Ken Piana oyo ata alobi nazalaki kaka na hôpital nakasi bomonaki nga te ndenge nazala na pasi makasi depuis décembre nabimaka te nabelaka kaka nayebi te me nasengi kaka na papa Kofi alimbisa leki na ye alimbisa ye mbala tuku sambo na sambo. Merci maman. Merci maman. Voilà tozwa bino tamolai te ndenge bosengi Kofi Olomide pardon mais maman, est-ce que vous avez déjà dans Zakari Bababasu honorable? Mais Ken Piana a salaka na chaîne naïf qui normalement il peut intervenir quand même pour le Cambourg. Ngai ide na ndenga na kanisa ki tele musu yende akoloba epa ya moninga na Kofi ke tolimbisa mwana kaka mwana alobaki kaka me tolimbisa e me na oki eta action moko na moni yango te. Dikamte maman ça qui est prison ce numéro ba rejoindre bien qui mutala na posa ile bata situation comme ndenge na kobenga na numéro ni za numéro ya abina kaka numéro ya Ken Piana ba msu baza na moto beta 09 98 90 42 57 voilà ba Encore 09 98 90 42 57 vraiment ba maman baza émotionné merci na bino quand même nous accorder sur interview. Ok. Salanda tezoloko ta papier, elenge ya Congo. Glodidi Asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga pro.